votre humble servante Zizou Zidane Lelo, Tozaina Sango, Yamawa. Une fois de plus, bon, nous sommes les soudons, bon, on y va comédien, Bassanga la raboye, toujours sur l'Iwa et to se rassemblera pour Nako, Lelana, Baye Bazo Lela, parce que Balobaka, tous les Nabao Bazo Lela, le Tozan Matanga, Papa Massassi, a aussi perdre maman Naye. Bon, ça sont ignorants que perdre moi on a joueur donc le lot perdre maman naé et ça passe si pas de balinga papa massasi botine mo ba condoléances vous présenter ma condoléances sabino même dans téléphone et rosala est bien réconforté parce que Aza vraiment abattu a fait moi naé a fait maman naé donc on a mon année ko le kaboyebi pe le lot à perdre maman naé malgré quand 22 ans mais et ça maman retika maman zalaga maman ta colinde nini azaka maman donc père son nom mais maman maman Mujinga Chibangu Madeleine donc akene na kimia tolanda bobsek ndenge nini eyoleka depuis morgue ba keko kunda donc tozana la salle artiste ba yekolela maman na papa Massa Sikabamba merci. Merci beaucoup, amis internautes. Tozoko ba interview toza wana star mboka Nicole Bakata aye kolanda Massa Sikabamba pona olaksa bolingo o azana ngo envers son vieux Bakata Mbote. Mbote. Merci pareillement. Maman Massassi, maman Massassi a koufi 87 ans. Moi un mot par rapport à événement oyo. Bon, mon anga na présenté na bango nyonso libota mobimba. Mes condoléances, courage, parce que na vie to bota marapoto kufa. Mutu moko te arotika la na mokili. Mais oya la cher et pas na yo soko perdre ye et ça la ka passe. Mais to akana choite parce que nous amène mutu akela makamwango. Jour abota maki ba sepela kike mama botami. Jour abala ki ba sepela ki ke mama bali tanga bandi ko bota ba Massassi ba sepela ki tanga anniversaire na epe ba sepela ki mais tango ya kufa na ye tokolela po tokabwa na ye tokotika suko mona na te siko biso a totikali ya sele zwa courage sengaka nzamba peso kimia po kimia o nzamba o peso yango ngana o pesa ote o ya nzambe o lala vraiment pongi ozana kimia. Courage. L'association est belle, il y a une compte association. Bon, ngana y a une compte association te. Pour ça on a lobby na y a une compte association. Peut-être on a parce que biso to ana fa, biso to ana association bobonko, ozolanda oyo Massassi azate. Donc ce que ça li ke to y na association, c'est que no yate. Ngana y na ekolanda Massassi pour sa grand frère nanga aza collègue nanga aza ndeko nanga c'est pour cela tant on a yoka ki liwana ya mama na yeba ki kutu programme teke ekobima lobby na yoka ki akufa ki me na yeba ki teke e bima lobby alors ce ko kufelu aza cher et pas na yo ce ko boit que libiso message il faut qu'on landisa ka ba message parce que message ko ça la eyaki à l'après kitina c'est donc tu vas nous condamner car tu photo yebaka kotina ka ba message à tout moment ce qui a eu courage tata proche ne mo boye akoki kotinda ka po muto akufela azara pe na courage makasite voilà donc na ye po aza confrère nanga merci. Merci beaucoup. Nous sommes toujours aux séries de questions. Tout le monde peut présence, il y a Maman Ida. Maman Ida Mbote. Mbote papa. Maman Ida, c'est comme ça retard. Donc, il y a une confusion. Au lieu de la salle, il y a une mort. Mort, na tuni na batu babia ete pembana se bimaki. Bake déjà kokunda. Relation ni bozana on a Massassi. Afanga na banda théâtre. Yem ta pesa nga pe posa au jouer. Donc baza batoyo, bancien. Na groupe Salongo. Donc na ba théâtre belé. En plus les gens na tourner des films, a jouer moi na ngai. Donc Massassi Sikabamba bena a
jouer mwana bango na buibui bazali leki na kulutu bana nanga donc sikotangu mama oyo aboti penda masasi kabamba kufi en tout cas faut totyaka présence tokozanga te. Moi message j'ai pas masasi. En tout cas président mes condoléances tobotamaka toza bapaya na mokili na se suka yango ezalaka liwa ata ndenge nini atokimi liwa ekoyaka. En tout cas mama molimo na ye epema na boboto kimia na nzambe ezala kati na o président na biso kozala kimia mpo libota soki yo tie susi libota mpe etia susi donc il faut kimia kaka elo na sengi vraimen ezalaka kimia. Merci beaucoup tozoko bala ba interview Bijou la reine Mbambi Peyeyo balobi la reine TV est déjà mise en place vraiment beau s'abonner na chaîne ya Bijou la reine beau s'abonner ça la biso vrai bien la reine aux arts social to moni on a matanga ya sele moi liloba tango yoka isango ya sela kufeli mama ça la ki oboni et ça là est passé au moins okufela mama okufeli papa okufeli mobali okufeli mwasi choc to mwana pasi wana ezalaka donc faut kufela kaka po eba pasi wana donc yebika ya selepe akokane ba makambo te donc na komedi na place na ye yango mona baki na ozanga te il faut na sa effort na ya malheureusement ba morgue ngo comme 9h ekei nango déjà yango moninga na salle moi message est pas scellé ya scellé masasi kabamba cartouche vie na nga yo yebi na lingaka o mingi pour conseiller nga maman déjà coli 87 ans yekuta kei na ye na âge na ye normal babiso batotikali toyeba ndeni otambola na mokili po tosala bien mais conseil na opesa yo nayebi ke okoka choc te mais cette fois-ci zwa conscience maman kei responsabilité nyonso etikali na maboko na yo alors fozalaka makasi ozala mobali oyebi kaka ndenge ezalaka mosala na biso yango mpe komaka kolukaluka kolala te lamuka telema Bijou ndeni kope eza ya sele ndeni bongo nde ezalaka mpo otala kaka famille eza monene donc courage na famille mes condoléances mama na famille mobimba na biso mpe mama ya biso akei atiki biso donc ezaka pasi moya oloba eza te molimo ne pema ya kimia. Merci beaucoup molimo ne pema na kimia je crois mbula pe bandi biso tozo kobaka na ba interview malgré mbula